nde bazalaka na bateinture na bango normal na ndenge babetami na produit na ndenge lelo bayokoma nini boye bateinture na bango ebongi nga lelo na kodeplore eza nini boke bosali publicité place mosusu moto bato asungi yo moto bato aide yo lelo elongi no ezongi propre elongi no ekomi bien rien n'empêche le bas merci na moto a traité elongi chacha obe eloko cancer mpe longwana elongi eza facile te di makasi eza facile ozomona na tele eloko ya yaya awa ebetinga bi oyaya botama nde abota nini chacha diches omoni eloko yango etunani yango sike eloko boye nga naseka te yaya botama nde nga na kati loko yaya botama nde fo watinga oyeba te nga yaya botama ndefu kala to ndeni ote oza cancer yaya tili ndefu awa ti cancer ebete ti pembe na zolo na balèvre likolo ya lèvre awa bokutu boye koloba te ozomona siko ntango navandi natali boye natali nabosani komba la fille koma nani Sephora mbambo te place ozali Sephora aza reconnaissante abike c'est grâce à docteur wana mpo moto amema bango eza Sephora video mo mpe docteur wana publiaki ozomona moto amema bango kuna eza Sephora mais comment yo koki kwanuyenga makasi okeza gloire nango okepesa pa nani okepesa pa nani oyo mogijo oh mais non mokili fait comprendre que grâce na nga nde bacancer na yo esili mpo eza poto te moto elongoli bacancer ya yaya eza docteur wana ozomona asali effort na ye exemple na ngeli kuma molili na okompa te mpo nini asali makasi na ye asali effort na asali effort na ye asali makasi na ye mais comment bino bokoki kopesa ye merci na ye te oyo azomérite mais bozwi gloire na ye bokepesa yango docteur mogijo aza mutu fa déclaré parce que grâce na ngai nde yo loposo na yo ezongi boye bongi ozomona grâce na ngai nde loposo na yo ebongi soki yo kolobake okekanisa docteur wana okanisa docteur wana mpo ya nini epela mpa leki ye mpa leka epa docteur wana siko lelo oyo okomi kofinga epela aza ebembe makambo afuma tokota yango te mpo econcerne biso te wana etali bino mais exomolili donc makambo wana etali biso te bino mone bato oza mie placé bosisa makambo na bino yo na epela mais nga le seul conseil na kopesa yaya tala rétroviseur vrai bembe eza yo je m'en fous oh là c'est na biki bongo yaya yo koko reconnaître nyayo nde abota kobota obi navai natali ye natali ngai ndeloko bomanga lindefu kasi awa bosela bambi ya munoko mpe ezalaka ibo omoni yango te elati yaka elati yayo nde moto alati atie 14 kuta makala mama bakansela batelaka batenovite basavon mekako bajaribu babeta pate voilà les conséquences de cancer. Comment tu as avancé malembe taki moko ya baikone na biso papa na biso piko epesaki pasi vraiment nzaki na muchopi ntango muchopi azokoexplike biso awa wana omoni nga loko nazongisa bato omoni mutu asala mabe mokili fo babanga ye ozomona mutu autiliza epela asala leloko epela peut-être mosaza na place apasi ozomona tala eloko asali rosi muchopi lelo nga na oloba na communauté na biso likambo yela muchopi na butu na moi boyeba eza mwana mwasi oyo abengaka vie silasi makolo soso ye nde aza derrière makambo nyonso elingi ekoma ya muchopi komo yo okende obengela moninga bacriminel bongo tokobenga bango baza bagarde corps so baa bagarde corps boye mpo ani mobo akomata place nga na otourne voilà soki likambo mabe ezalaki te oye koluka nga nayebi biso non oza grande sœur na nga mata mpo nga naza na moment na opesa bana répétition yaka
soki oyo kotika contribution ya matanga mpo contribution ya matanga moto asimbaki yango ezalaki nani muchopi soki opesa contribution ya matanga no yenga ngai mbongo mata likolo yaka na mbongo yo boyi mais oye na bantigang oye na bato so disait ba bureau de moko ye wana aza kofilme muchopi mpona nini aidentifie muchopi lelo soki muchopi aza kidnappé muchopi amonani te toyebi déjà moto aza derrière cause ya kidnapping ya muchopi ozomona azofilme deja muchopi azofilme muchopi ozomona non nakomaske kombo te eza bijou la reine bijou la reine akendaki na rapi ekote muchopi atournaka lelo soki muchopi azwi problème oyeba yango eza bijou la reine parce que wana ezaki motema mabe bolipisa ngai naza awa te mpo na komaske komba mutu naza mie place ma ya koloba parce que muchopi ayebisaki biso muchopi ye moko aza mie place mpo il faut asala yango mpe bemission parce que abangaki belela ye otindi bato bato baya kobenga yango otindi mutu moko avimba alobaki akite na se bijou le reine na mato ngai nalobi sava bomata kasi si réellement bato wana bayaki bato babe te oboyi komata na bato wana poani voilà oboyaki komata na bato wana likolo mpona nini place ngai na otourne eza simple ngai na bino toza na likambo te ngai na bino toza na problème te yaka mata place ngai nazotourne oye tomonani tosololi soki ya kosolola tosoli toarrange mutu babi ngai kutu natindi bato batuna ye aye kopesa nga contribution ya matanga naye kopesa contribution ya matanga ata kita alobi kokita te abi okita te bana mibalo bazalaki na ye wana moko alobi namoni otyaka na se makambo yango omoni bokosola yango ya famille boye na boye ozomona boyaki na intention nini muchopi ya mwana mwasi yo ye na bana mibali 4 basala ye nini soki lelo muchopi azwi problème oyeba yango eza bijou la reine soki lelo muchopi amonani te oyo muchopi azoki oyo muchopi asali nini oyo boye na boye mutu amemeli muchopi matu eza bijou la reine tokosa te ntango muchopi aye koloba yango alobi ngo na sentiment te na esengo te ozomona tokoyamba muchopi bokomone presque na bachaîne nyonso ya famille libota muchopi akoloba muchopi akodeklare muchopi asalaki émission papa mire apose question alobi naza mie place te ya korépondre ye natangi mpe kombo na ye te mutu soki abo otanga kombo na tv nde eza ngambo aboyi na ye par rapport ya émission question papa mire atuni ye aza mie place te ya korépondre yango elikambo mosusu eza likambo moni yayada asakoli kende nanu kosamba place oyo balongoli yo cancer ozowangana me ozoyanga makambo ya bato non il faut kotika akende kosamba place balongoli yo cancer angaki epesa mpa mogizo mogizo te moto alongoli yo cancer moto alongoli docteur ya mosusu molingoli yemela kaka mogizo po mogizo abakisa salaire ozomona me ozobosana ozoya kotinda bato bafinga nani bafinga eza kitoko te oyo baofinga baposi loma basai nini papa erika alobaki nini oyo ekozokisa motema bijou la reine azopesa mobali na ye vale mpona kotala lelo makambo eza ya ye na camarade na ye oyo ezaki esiti ya kapage tikomwa madame Belvi Kandi ekotikala na kati wana ngai lo naloba basala likopa na ndoki te ozomona siti ya kapage fala mona boye mpo ateyema comprendre ke moto ayelaka ye na bible aza mutu mabe ozomona malika aza mutu mabe tala malika alala tala na mama na bible ya tolo na se mpo na Belvi ozomona alala na mama na bible mpo na kosenga kaka na chaîne ya site ya kapage nde place alekelaka ozomona lelo site ya kapage akoyi mabe lelo malika ofinga ye oyo bango nio to basangani crik baofinga site ya kapage baofinga ye neti na nini poso moto alobi ke aida ya kosomelaka madame Belvi Bilambe mpa na nga nde eza insulte me bino mpe bocrée deuxième aida na bino akende kosoma mpe Bilambe mpe ekumani mpe ekumani mpa teka elamba ti ekumani mpa teka elamba
ozomona rien n'empêche mpe akende koluka basali mpe ayide na bango ake mpe na butiki ekumani akesoma mpe barobe aliputa mutu soki alobi kende eza bongo mutu boye ayaka kosombelaka madame Bellevie elamba mpa na nga soki babeke mutu boye ayaka kosomba bilamba epa vie Silas elingi créer problème te. Bienvenue mesdames et messieurs sur notre mission, votre mission qui est présentée par votre humble présentatrice Chanceciana la Cléopâtre, autrement dit IGF. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai pour vous sur mon plateau, moi la Soukaya, famille Libota, Bianca Zanga, Otozo Fanda, Tozo Sala analyse, le bi awa, que ça permis qu'à ce qu'on finisse et ça n'a entendu mesdames et messieurs. Avant tout d'abord, Exomike Biape Sabiso, Ndela, Yako Fongo la caméra, pour tout ça vraiment la plate d'ensemble, n'a profité, n'a repris sa bambo, mini Nayemoko Poutine de l'écriture, la matriarche Bellevie Kandi, Moto Atika écriture dans défaut, Moto Azo consonné toujours dans bêta banca en écriture. Bino Bolo Baye Akumara Kaka, quelle défaite Ezo Sana quand on a bino. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi. Bon, on a Katia Bellevie TV, tout ça, bon, on a leçon morale où tu banda awa les lots ozo consommer bon deuxième partie on a déjà ils sont banda les tous à la wana mobiliser bandeko 16h juste aux à la wana soma déjà méga s'il y a déjà yo aussi la wifi fongola déjà connexion wifi na yo partager les baninga connexion pona o raté et lo ke ya kitoko babanda kango vraiment na e bandeli. Merci beaucoup na ba maman ya famille Bota ya Kati vraiment mingi na base ya Londres la maman chérie maman Claudine Bokatola maman José Lusadi sou maman Chantal Mukendi maman Gina Mabiala. Respect na yo maman et pourquoi pas mon habillage chérie Paul Lisouba merci beaucoup Napoli ingénieur Yannick Bolunza, merci beaucoup. L'isolo ya tout ce que Serge Vita, les bijoutiers, Béni Sanga, la salara randing, la section nous les pembe na pembe. Toujours voilà, Exxon Mickey Bisso, Zabongo, même langage nangai, aux abisso, plat d'ensemble, les potos banda déjà, Kostola Makambongo, bonjour bien Kazanga. Salut IGF de la presse. Somo. Songi de la presse. Moi, la souka famille Bota. Souka. Ya. Adugelo kango bayango yo. Duchesse Evelyne Tunani. Papi na sepelaka de chacha sekaka. Oh. Duchesse merci beaucoup Naimoko Poutine de l'écriture. Bellevie Télévision, Maman Morote Arai Goshi. Poutine de l'écriture, VIP international, la reine mère Maman Mokondi. Yaboy Bazi Wapi. En tout cas, merci beaucoup à Dongole Sanzamba Versa. C'est un grand merci à Odette Lessa Maman à Lecine. Merci à Niki Lessa. Un grand merci à Majos Lessa, merci à Richard Lessa, merci à Aya Dodo Lessa. Un grand merci aussi à Mifi Lessa, Motema Papi. Merci à Irène Kialuta, Motema Richard. Merci beaucoup à Nadine Kialuta, Karine Zanga, parent française, et Jocelyne Kialuta, parent français. En tout cas, vraiment, Bibiche Moussomba, Ipoupa Décoration, le roi célèbre Christian Ngoma, agent César Mokwada Jolubanda de Turku Luanda, Turku Paris, et Paiwa Rose Mengazali. Vraiment, Mami
Mamie Tadina de Belgique. Un grand merci aussi à la maman chérie, à moi aussi. Merci à toi, maman Claudine Bokatola, maman Chantal Moukendi, la maman chérie à moi aussi. Merci à la grande H, maman Ewin, maman Aniba Super, maman Aningo Yamputu. Un grand merci. Babi Moutou a somba le pango na Paris. Taximen Maza le pango na Paris. Ah bon? Abi 36 ans de Paris. Blaise Kaba. Yao yango wana Blaise Kaba vraiment. Blaise Kaba. Blaise Kaba donc yao yango wana vraiment la carte à Kinshasa en tout cas to consommer vraiment film na biso quoi. Voilà. Vraiment na mon maman boakaki film sika premier épisode na mon ekotaki Chacha ba question à yo et puis bien merci na Exode Mickey baza derrière la caméra et Chacha ba question à yo et puis bien voilà, merci beaucoup de cette occasion. Je profite encore de dire encore merci à ma maman chérie Balbintier. C'est vraiment merci beaucoup maman de son déjà yango na moni que ça là qui yango déjà vraiment écoutez pourquoi pas Jimbanza Mbumba wana bi papa ya famille bota Jimbanza Mbumba ya wana babi ya Serge Vita kaba ora ngweza kapasha sanga eteka lituso mabetikali wana ve ya solo la babi mutatika masolo papa Serge mutatika peka na ngai zoda ipala ngeko mulili na bi de charge sili to ndenge nini babi mutatika bijou na défaut. Il pas na arizana we logo te wana mon vieux Serge Vita et comment pardon et comment Chacha voilà bien kazanga film biso déjà écoute déjà wana tolingaka mingi vraiment ko betali solo na ngote na première partie de première à quatrième partie tolingaka vraiment ko betali solo na ngote te pesa ka ba to bilengi mo be ba kendi ba kota film yango déjà oyebisa ba famille bota nini vraiment elo no bakana ba ndeko famille bota tous ça vraiment ébélé partout dans le monde. Et là, quand on sait un film, c'est Kotaki, leçon morale. Titre est non? Leçon morale. Na mode à David, les gens ont mbal na evini qu'on les a mbutu. Ya osakana te. Et puis na mona qui Daily na Daily la Patrick kuna c'est comme ça on dirait ma baza bien bazo seka boy na boy en tout cas film na biso ça on est bandé le premier épisode le long du deuxième épisode comme saison kota dans c'est na ba mélomane tout ba lingaka bela production o ba sepela na poutine de l'écriture o ba lingaka notre autorité morale en tout cas to kenaka cha bela to consommer film na biso to kozala jamais dessus parce que ce qui beaucoup plus ça la promotion te oui biso de to lobby da film to ça par na biso par des choses mutu nyonso to kota na bela oyana le kota l'émission na ngai te au mona suka na mona kala oui na bandi lelo na bandi lelo na zongi ozongeli lelo na zongeli en tout cas beaucoup de consommer film na bela boza jamais dessus. Voilà, merci beaucoup bien kazanga lelo otomoni makambo zo tambola to fandaki na biso kaka boye tomoni bongo moto lisusu bandi kopela likambo na loposo oyo likambo na loposo tomoni kuna likambo li okita grave Nzambe na seki makambo susu ma fait na répondre de toutes les façons zonga kaka le là sans boucle d'oreille sans filtre, pas de faux de tel éloigné. Filtre, sans filtre. Filtre, sans filtre. poso aki osala publicité ya mutu mususu na même elamba kaka même elongi elamba kaka wana alataki donc alongo awa akosala publicité awa c'est comme sous a nier effort personnel ya docteur wana aki kopesa gloire azu gloire muninga pesa mo muninga nyonso wana kapo na mbongo par rapport à ça pe baninga ba ko revendiquer baninga ba ko lobake non eza bongo te eza boetika kokosa eza boe si ba vidéo ye ko bima par rapport à ça
vraiment omoni na vie ingratitude est condamnable batamayele baloba bakosa te moto asala phrase wana ingratitude est condamnable akosa te en tout cas félicitations place ozala ndako ngelo mona oloba chacha omoni baloposo tomonaka badocteur aloposo bayebele bagilin de bourgeois banani bato vraiment bayebele ya ndenge na ndenge ozomona mais soki mutu mo atraité loposo po tomoni toyebi barive bakala bayaya na biso nde bazalaka na bateinture na bango normal na ndenge babetami na produit na ndenge lelo bayokoma nini boye bateinture na bango ebongi ngai lelo na kodeplore eza nini boke bosali publicité place mosusu moto ya bato asungi yo moto ya bato aede yo lelo elongi no ezongi propre elongi no ekomi bien rien n'empêche loba merci na moto atraite elongi chacha oyebi eloko cancer mpo elongwa na elongi eza facile te makasi eza facile ozomona na tala eloko ya yaya awa ebetinga bi oyaya botama nde abota nini chacha richesse omoni eloko yango etunani yango selongo boye nga naseka te yaya botama nga nakati longo yaya botama ndefu awa tinga azoyeba te nga yaya botama ndefu kala to ndeni ote oza cancer yaya tili ndefu awa ti cancer ebete ti pembe na zolo na balèvre likolo ya lèvre awa bokutu boye koloba te ozomona sikotango nafandi natali boye Nathalie Nabosani komba la fille comment nani Sephora mbambo te place ozali Sephora za reconnaissante abi que c'est grâce à docteur wana pongo mutamema bango za Sephora vidéo mo pe docteur wana publié qui ozomona mutamema bango kuna za Sephora mais comment yo koki kwa nuyenga makasi boke la gloire nango ke pesa pas nani OK pesa pas nani mogijo oh mais non bon qu'il fait comprendre que grâce na ngande ba cancer na esi po eza potote mutelongoli ba cancer ya eza docteur wana ozomona asali effort na ye exemple na ngeli kuma molili na comporter pour nini asali makasi na ye asali effort na ye asali makambo nyonso ya ye ozomona asali effort na ye asali makasi na ye mais comment bino bokoki kopesa ye merci na ye te o azo mérité mais bozwi gloire na ye boke pesa yango docteur mogijo aza mutu fa déclarer parce que grâce na ngai nde yo loposo na yo ezongi boye bongi ozomona grâce na ngai nde loposo na yo ebongi siko yo kolobaki okekanisa docteur wana okanisa docteur ana mpo nini epela mpa leki ye mpa leka epa docteur wana siko lelo yokomi kofinga epela aza ebembe makambo afuma tokokota yango te mpo econcerne biso te wana etali bino mais exumulili donc makambo wana etali biso te bino mone bato oza mie placé bosisa makambo na bino yo na epela mais nga le seul conseil na kopesa yaya tala rétroviseur vrai bembe eza yo oyo moto otikalaki na 2 mois ya kovivre ezalaki epela te lelo nzambe asali o grâce okumisa nzambe wana ntango yo ozokumisa nzambe wana te mais yo ozotala kaka beaucoup plus oyo na te bofinga epela ozomona ngo te ke ezokende mabe. Voilà, merci beaucoup Wana et Zalaki Bongo conseil vraiment na linga ki to fungola wana parce que l'ingratitude des Bongo condamnable. Mutu asali obolamu en tout cas qui est publié même na Bible. To mona ngo mutu yesu abikisaka na maladie aveugle wana. Akenda ka publier ka gloire ya Jésus. Yesu kuta lobi na le bien la magicien. Ala Belzéboul. Je m'en fous. Je m'en fous. Oh là c'est na biki. Bon yo koko reconnaître. Nyayo ndia bota ko bota obi na vana tali na tali ngane le bomanga lindefu kasi yawa ka bosela bambi ya mnoko pesa la ka ibo mwenye ngotele ngaka tiaka
ya on dit mutalati ate 14 couche makala Maman. va cancela Voilà. parce que ba tenovite ba savon mekako ba jarib ba beta pat voilà les conséquences du cancer. Comment tu as avancé malé molo molonde tozo kende na émission na biso vraiment merci beaucoup na bino obo sepela langa merci beaucoup na bino opo sepela na moi na suka ya famille libota to betano lisolo parce que eza pasi pe mo ezo pesa pasi lelo oto yebaki ranking na kati ya monde art surtout mingi vraiment ya théâtre ezaki bongo combat ezaki bongo loyal yaka jouer nga pe na yana jouer pona totala na to lakisa na batala mais lelo oto komi komona ekomi vraiment ekomi til na kati ya mitema likambo ande nga na songi ya bandeko nga to na lobi na songi seke na songi likambo o yaya o wana kuno apesa ka sila kombo wana akendaki kotala muninga muchopi nzoka memeli ye ba garde corps na soki ba garde corps c'est pe ba ganki pe to yebite ne lokwa bongo okoiko loba ngai omoni ngai lobi nazalaki na Rosie Muchopi na matanga ya poeza na biso la diesobe po abongisaki moko ya baikone na biso papa na biso piko epesaki pasi vraiment nazalaki na Muchopi ntango Muchopi azokoexplike biso awa wana omoni nga loko nazongisa bato omoni mutu asala mabe mokili fo babanga ye ozomona mutu autiliza epela asala leloko epela peut-être mosaza na place apasi ozomona tala eloko asali Rosie Muchopi lelo nga na oloba na communauté na biso likambo yela Muchopi na butu na moi boyeba eza mwana mwasi oyo abengaka vie silasi makolo soso ye nde aza derrière makambo nyonso elingi ekoma ya Muchopi komo yo okende obengela moninga bacriminel otobenga bango baza bagarde corps so baa bagarde corps oye po ani moba komata place nga na otourne voilà soki likambo mabe ezalaki te oye koluka nga nayebi biso non oza grande sœur na nga mata mpo nga naza na moment na opesa bana répétition yaka soki oye kotika contribution ya matanga mpo contribution ya matanga moto asimbaki yango ezalaki nani Muchopi soki opesa contribution ya matanga no yela ngai mbongo mata likolo yaka na mbongo yo boyi mais oye na bantigang oye na bato so dize babiro de moko ye wana aza kofilme Muchopi mpona nini aidentifie Muchopi lelo soki Muchopi aza kidnappé Muchopi amonani te toyebi déjà mutu aza derrière cause ya kidnapping ya Muchopi ozomona azofilme deja Muchopi azofilme Muchopi ozomona non bato na komaske kombo te eza bijou la reine bijou la reine akendaki na rapi ekote Muchopi atournaka lelo soki Muchopi azwi problème oyeba yango eza bijou la reine parce que wana ezaki motema mabe bolikisa ngai naza awa te mpo na komaske komba mutu naza mie place ma ya koloba parce que Muchopi ayebisaki biso Muchopi ye moko aza mie place mpo il faut asalela yango mpe bemission parce que abangaki belela ye otindi bato baya kobenga yango otindi mutu moko avimba alobaki kita na se bijou la reine na mato ngai nalobi sava bomata kasi si réellement bato wana bayaki bato babe te oboyi komata na bato wana po wani voilà oboyaki komata na bato wana likolo mpona nini place nga na otourne eza simple ngai na bino toza na likambo te ngai na bino toza na problème te yaka mata place nga nazotourne oye tomonani tosololi soki ya kosola tosoli toarrange Muchopi abi ngai kutu natindi bato batuna ye aye kopesa nga contribution ya matanga naye kopesa contribution ya matanga ata kita aza kokita te abi okita te bana mibalo bazalaki na ye wana moko alobi namoni otyaka na se makambo yango omoni bokosola yango ya famille boye na boye ozomona boyaki na intention nini Muchopi amwana mwasi yo ye na bana mibali 4 basala ye nini soki lelo Muchopi azwi problème oyeba yango eza bijou la reine soki lelo Muchopi amonani te oyo Muchopi azoki oyo Muchopi asali nini oyo boye na boye mutu amemeli Muchopi bato eza bijou la reine tokosa te
tant muchopa ekoloba ngo alobi on des sentiments te ne sengote ozomona tokoyamba muchopi bokomone presque na ba chaîne nyonso sa famille libota muchopa koloba muchopa ko déclarer muchopa sala ke mission papa Mira a posé question alobi naza mie placé te ya ko répondre ye na tangi pe kombo na été mutu soka ba otanga kombo na TV ne zangamu aboyi na ye papa émission question papa Mira tuni ye aza mie placé te ya répondre ngo aboyi na ye par rapport que il y a ba polémique aboyi na ye nayebi te mokilo to okende wapi tosani osomona mutu aboyi na ye abi naza nanga mie placé te ke na répondre quand na question wana ke nayebi ye to nayebi ye te etali ngai te siko ya pasi nini oyo okolongwa ndako na yo oyebi mpe ndako ya muchopi mpo vanda mpe kuna betana lisolo mwana suka mebele ovanda mpe kuna oyebi mpe ndako na ye olala mpe kuna eloko nini ezangi yo okende ka inde mpo ya ndako ya muchopi ewo muchopi ngai ya nao bijou la reine na ye tosolola c'est simple comme bonjour ozomona oyo mpe troisième personne oyeba ngo te quatrième personne mpo oyeba ngo te omoni ngai na eza boleki nango moni biso salaki na mira kiavu napesi nga mira kiavu mbote nasepeli nango te par rapport mosusu ndanga atunaki baquestion concernant nga olobi oyebi ngai te soki olobaki oza mie placé te ya korépondre question wana peut-être nayebi peut-être mpe nayebi na ngai te namonaki yango mabe ifale oyebaka ndeni na koloba yaya enge ya TV te muchopi tanga aye nango na TV déjà boye aye nango kuna na TV te abengi nga pa bisanga ke Bianca tala boye tanga bi eza likambo kolandisa te eza likambo bavanture te eza likambo monde entier po yeba ngo olelo muchopi soki aza kidnappé bato bacomprendre ke moto aza derrière kidnapping ya muchopi bijou la reine ngana kosi est-ce que nga nafingi mutu tolobi ka vérité ofinga te vérité tolobi ka vérité parce que po déjà ebangisaki déjà ye talaka déjà lobi azalaki na wagon presque groupe ne mobimba na matanga abango tambola ye moko ozomona abango tambola ye moko parce que eza déjà risque eza déjà risque nga na uto ozala agresseur wa nina toyebi nazobungisa biloko nazobungisa telefone nabungisi mbona nabungisi biloko na ebele ozomona sikoyo tokima mokili yango toka faci yango totikelanga bino moko okoseka mabe me bango balingi topesa bango moka bango nde bageni entuka zela nanu ngai fona remercier entuka badipogré na biso malgré tout na récupéré na biloko te mais badipogré bazalaki vraiment mieux placé na sensibilisation na butu wana bazwi temps ya koluka bato babotolenga biloko entuka vraiment merci beaucoup na grâce babiso olingi olia maki ya kitoko na miemba pa grâce donc olia mama na maki ya musuni oyo asake maki ya musuni na tito ye moko azoleka ozomona na oye biso vraiment okota ovandi mambo ye mo ovandi otalobi te na ndima te ozomona ye mo ovandi otalobi te na ndima te omona mais navandaki na tali en tout cas badipogré oye nazaka na chef na bango bazaka na opération baoluka bato baagressaki nga wana oyo abotolenga biloko ezalaki ba 19h na okende matanga yaki jour aveo mortuel ya ba 7e bagarre de place bakalenga na 12e ere wana en tout cas merci na kaka na président de la république en tout cas badipogré wana ifo tosimba bango makasi bato baza contre banti-valeur quoi en tout cas faut tosimba badipogré makasi vraiment merci beaucoup na bino oyo boza wana bozolanda émission na biso kobanda na ebandeli molomolo vraiment tosokende kaka tomisana koloba tomonaki noko prince na noko pap molema bafana na bango elobi nanga ata bango mote na 4 ya lisolo bamoni ex ya azoleka kaka lo tobeta lisolo po bazalaka déjà basololaka déjà bafandi ezalaka na cadre ambiance ezalaka biso tozanga baelema ata toseka na biso tofilme kaka tokotisi etalama mpe kaka eza te lokwa bango filme moko 2 mois déjà dika eza te lokwa bango bandeko bandoko na biso bazo batie video na bango baseki na bango ndenge ezalaka mais ekebongo etouche tina yaya
ya gabi na émission en tout cas ayaki mabe alobaki ba insanité pona surtout mingi vraiment na noko prince na eloko ya bongo. Est-ce que mon bon aza ye? Oh on met tout net aza su ya ye pas bimana papa Eric. Oui, je ne sais pas comment les gens ont papa Eric, peut-être. Pour le bique, finga bango azo kwa kuye finga bango oya kotinga finga bana ne banani. O Gaëtan naza na kata Bob Molema na Prince. O point za mnore kangama, bacha mnore direct batongango ta. Ozo mona ba fingete donc papa Eric nenga za bongo akoyi ko seka lisusu te. Na balobi ke bafandi na cadre ya kotumbola na cadre tumbola ndenge nini ya na cadre tumbola ndenge nini est-ce que ya prince na papa Eric baza binemi bako solola te vraiment ça moni vient na ye ko benga papa Eric ta pesa ta mote baza bandeko déjà c'est la famille. Ozomona grand terre ayaki na ye to mona ki papa na biso to mona ki ya na biso toza binemi te to komi déjà famille c'est to kuta na papa Eric to pesa na mbote. OK ozomona toza binemi te amoni bandeko na ya mibale a opusa na basolo li baseki ya oseka baseki comme ba filmer ki onka ba na internet ngi bande ba pasoli motema mutu ba pasoli motema mutu te bazoki sinani oya kotinda ba finga ba finga bango ne ba na basite. Oh, elika muso za likambo moni ya da sakoli. Kene na niko samba place ba longoli o cancer ozo wangana. Mais ozo ya makamba batu. Non, il faut kotika. Ake ça mais ça. Ake no samba place ba longoli o cancer ngake pesa pa mogijo. Mogijo te muta longoli o cancer muta longoli docteur mususu ngo die melaka mogijo. Mogijo abak sa salaire. Ozo mona, mais ozo posa na ozo ya kotinda batu ba finga nani ba finga nani ba finga eza kitoko te o ba finga ba poste lo ba saini papa Eric alobaki nini e kozo kisa mutema bijou la reine peut-être ezaki émission na bango loisir ka bazo solola. Voilà, tout ça continue toujours de la mission koloba molo déjà exode mike bi match ngo combien kuna au sinanaka déjà parce que ça la kitoko makasi. Voilà lelo oyo bien kazanga ndenge tout ça ka ba émission au soki au bali est-ce que on peut continuer to okotika pour la dignité ou battre la dignité à mobali na non merci beaucoup pour une belle question en tout cas félicitations. Merci. Lelo fait na bali na lobate na tika internet non. OK. Mais na changer déjà émission. OK. Peut-être un musu ba clash na ya les sauter. Voilà. Ozomona. Très bien. Na luka émission mo peut-être YouTube et ça déjà cop mobile mais déjà entreprise monene. Ozomona. Na changer ba genre émission soit na ko ba no sala nga ata ba analyse ya ba film ya Mama Belvique ane to sala rabo. Mais na sala ngona luki siko du genre nini ona koki ko sala ngo peut-être ekoki ko toucher personnalité mobile na ngai te ya ba na ngai te puis ya ngai moko te voilà. Mais na kotala boye ndeko na biso kuna utaki kobala makambo azo sala na kasi ya internet est-ce que wana afingisi mobali na ye to azopesa mobali na ye valeur mpona kotala lelo makambo eza ya ye na camarade na ye oyo ezaki esite ya kapage tikomwa madame Belvique andi ekotikaka na kati wana ngai lono loba basaka likopa na ndoki te ozomona site ya kapage fala mona boye po ateyema comprendre ke moto ayelaka ye na bible aza mutu mabe ozomona malika aza mutu mabe tala malika lala tala na mama na bible na tolo na se o na belvi ozomona alala na mama na bible po na kosenga kaka na chaîne na site ya kapage ne place alekelaka ozomona lelo site ya kapage akoyi mabe lelo malika ofinga ye o bango ni oto basangani krik bafinga site ya kapage bafinga neti na nini poso mutu alobi ke aida ya kosomelaka madame Belvi bilambe mpa na nga neza insulte. Oh, mais bino pe mo créer deuxième aida na bino ke na soma pe bilambe pe kumani pe kumani pateka ilamba ti ekumani pateka ilamba
ozomona rien n'empêche mpe akende koluka basali mpe ayide na bango ake mpe na boutique ekumani akesima mpe bango baliputa mutu soki alobi kende eza bongo mutu boye aya kosomelaka madame Belleville elamba mpa na nga soki babaike mutu boye ayaka kosomela bilamba mpa vie Silas elingi créer problème te. Non, tout ça vrai, tout ça sincère. Elle n'a créé problème, et créé problème pour les aïe, que non, ça va pas si t'as capable pour la belle vie. Non, tout ça la bateau, quand ça sérieux. Au monde, va refuser si t'as capable dans la logique des choses nettes, n'éloni. Dans bango nion surtout là, na l'équipe moi soir. Na respect boy, na personnalité bonne, na qui bon moi si na l'équipe, na valeur. Bango ni atu batumba mambeka nani amona esika sita kapasi batumba mbeka po le laza nenga za wana analyse ebele kana passer John makasi ozomona bo fingele tineloko nini asenga bino nini yo maliko bima songi songo ke no la na tala kata na fuma kata na bible sita kapasi consola yo ayo po songi songi atono en tout cas ko bible leza ka bata jova avancé de nani mama na koka sentimate surtout lisolo ya bible na tamponde ezoboma ozomona naloba na yo okofinga mutu peut-être biso na moment oyo batuni to barejetaki yo mais ye nde mutu azwaka akonsolaka yo mpone mokito kozala reconnaissante te bofinga si ta capable ma totali baoneto banina na yagola tozwi tendresse tozwi miss lolo tozwi munoko munene ya bolokoko alors kwa bibosa munoko ne mbeba musuni lokola ni marque X bibosa marque X nalandaki émission mo wana lobike mutako lapide eza madame Belleville na oya wana na sisela na bango na ozomona bolokoko omoni souffle so omoni marque X eza forme munoko non eza mulayi ozomona ozamwasi moza munoko mabe oza munoko munene bolokoko mosa mongana munoko bongo te koko finga si takapache na nini voilà ozomona non na mokilo soki mutu moko alobi ke eloko moko malamu mpona madame Belleville ça crée des problèmes de missionnaire te botami ekomi lokwa criminologie yo kamo bilanta yabe avancé na vie bien avancé en tout cas yabe de moi-même bote place ozali voilà Karine Mokondi mama Coca-Cola ozomona siko donne eza bongola mingi eza eloko moko tokoloba ya malamu mpona madame Belleville ozomona ye bolokoko alobi ke mutu oyo bakoki kobanir eza madame Belleville bolokoko mutu oyo bakoki kobanir mwana mboko eza na tata na yo akufa cercueil ya niongo okokunde na cercueil ya niongo cercueil ya pasi mutu bakoki kobanir bolokoko eza na mama na yo peut-être mosusu abota bino mpe na tata na kufa te mutu bakoki kobanir na mboka oyo est-ce que ota identité sila mutu bakoki kobanir mwana mboka makasi na sila ti eloko ni sila osala biso na kati ya mboko ozomona Belleville kuta so amemeli biso ba innovation ya makasi Belleville otelisa mwasi koma mwasi kozala na valeur Belleville otelisa mokili koma mwasi kozala 1 franc et 1000 francs okomisa yango 5000 voilà yesa biso eloko nini ovesila sayela biso na mboko dans sa coach ko dans sa coach kala mutu mobimba innovation eza te sima mpe te aketia bilamba na nsima po avimba abanosala dasa coach esimba mpe te ebeta mpe te ozomona oke kuna na lubumba soki oke koma maikeni chendo esimbi mpe te siko eloko nini oyo ya sika mutu bakoko bandir mwana mboko eza ye ozobina mutu akani ato libanda mutu bakobenga na mboko eza vesilasi bolokoko eske otali rétroviseur ya mama na ona tata na yo otali te ngai nalobaka yo ndongo oza toi tu ne pèses pas toi ngai voiso naoyaka pa mama na tata no akota sa mabele na cercueil niongo ye nde bamutu fo batombola babalusi babwaki esu corps ne libanda bazwi cercueil na bango bazwi cercueil na bango bazwi mpe libulu na bango necropole mpe bazwi libulu na ye mpe aloni na ye mutu mosusu kebaka elona tata ya bino mwana esanso oyo ya te kofinga motu oko ya Belleville mais non tokende wapi il faut arrêter ça
ozomona yo ozokolobaka mutu aza mieux placé babani na mboka eza madame Bellevue bolokoko oyebi na mboka oyebi place nini mama Denise aoluka po atia Bellevue wana mama na ngai ye nabongama oui oyebi place nini gouvernement na biso etalaka ino comment mwana mwasi moko boye ya théâtre comment mwana mwasi moko boye ya théâtre maza kose pulmoner po nini oyo to ya chômage edimine na mboka oyebi fort combien Bellevue azosoutenir gouvernement yebisa biso vesi lelo namoni bakomofinga misho boza banani bafingi ye lisusu bafingi babe Parline me bazalaka bango bayeba koma kuna niveau bafingi nayebi te eza bezi baoluka bezi to ndenge nini bakritike bafingi mabe bojoue te eloko ta bebisa bafilme yango ebele me boza bata mboka nini bata modele nini totya bino na classement nini totya bino bata pays nini boza banani na mboka oyo tendresse monoko solo cancer ekangi nzoto Sephora mema mpe tendresse ko mema mpe tendresse bake esise cancer aye lisusu o nani oyo dakosa longwe cote dakosa longwe ebela mpona nini akoteli davina apwa davina ozangaka mate oluka nini na via Bellevue yo olukaka nini olukaka nini na vie ya Bellevue olukaka nini ndakosa ye wana azotourne davina ye wana azotourne siko tendresse calcule nombre ya bana oyo bwaka opesi mpa banganga lukaka elonga nzambe elala tolo na se esala repentance nzambe alimbi biso mpona bana opesa mpa bashakira balia bana na libumu oluki olingi via shakira kacerte ya papa kuikui nani papa wa libanzi o nani asala ni papa président banani yaba exo président ba kuikui nani ping pong analeki na kachezi Shakira coup de tête mama Shakira abimiselaka baninga ne basi esprit soki agane atandi baya mibala apesi bino basi esprit bosala bango sikoyo tendance akenda mpe Shakira bana na mapasa balia na bango balia la repentance à vie là te mama lukelonga nzambe ko lukelonga nzambe tika via Bellevue na camarade na ota mninga na ote Bellevue za icône za valeur koza na camarade a soni boete na vie nga na regretaka na lela kama ta na mona bango ne tu boya na TV ma identité na bino boza banani boza banani et c'est l'inga moi voilà non, le c'est avec plaisir que Nazaki a pour nous présenter l'émission parce que bien quand il faut là t'es sûr que personne n'a passé il fait ça no passi comment moi si boy aux a un raisonnement te aux vendre la plateau pour créer ma mensonge moko boy et puis ngai vraiment le bilan on gérer comme betox na la que la kamutunya ça m'a bien quand on wesa ka tela baba ça na mbongo mutunya ça quand on ka commentaire na la que la bango mabe bato bazo ça la soni bato bazo yana ba insulte moko boy grave na bino bozoyoka te boluka bose mesurer bota nani oyo mutu akomaka na ye te mutu akoma na ye sapere biloko ya Turquie bolinga bose mesurer na madame Bellevue boluka nini bwana posa nini na bavi na bino osambela boluka elonga nzambe makasi. Voilà, c'est avec joie et plaisir que dans un cœur pour présenter l'émission d'Amiso. Il y a Lelo et Kamama qui bon na ngai o abino chanceux Siana la Cléopâtre mona suka. Il y a Basoni Songi autrement dit Ijaf. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas vraiment beau comprendre tous en a Kinshasa koto ko yora ponu eleki koto ko ana eleki donc le message na ngotaka to la mngara la mabene tozo somba. Ce que babilo ko ya vraiment on les abongo ba courage nion son apesi ba courage nion c'est Kinshasa bambote na bango obalamkaka tango pona koluka obalamkaka tango te pona koluka makambo lokola bawana kuna. En tout cas vraiment félicitations et je dis encore un grand merci à Yemoko Jemima Ibele
gros bébé de la presse, la patronne, moi Sacha, la femme du chef, femme légitime, respect na yo. Voilà, merci beaucoup Nabino Bozaki, on a bolanda qui biso bandeliki no na suka ya émission na biso ya lelo invité na ngai Zaki bongo bien kasanga mo na suka ya famille Bota lelo Zaki bordure te kasinde remarque l'équipe est na bordure. Voilà, oh c'est pas vraiment na émission tia commentaire, oh peut se pele nango en tout cas to message na biso nango kaka bongo essentiel et si au tali. Voilà, bien kazanga to comme na biso na suka ya émission na biso ya lelo bambote plutôt comme na suka ko bambote et puis ndenge zalaka to kata te to kata grâce mwamba mama la ngai ya kabo ya mona la kabo to kwa Jésus to comme na suka émission en tout cas ba mbote nanga d'abord na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman nasi un grand merci à mauvais propre Tito Dacosta merci beaucoup à Diana Banaka motema roto bangala na Italie merci à Jenny Lema aquarium qui lui a Congo 10 fois belle un grand merci à Lobi na mauvais propre 36 ans de Paris, Papa Lopango, babi chauffeur, mais Papa Lopango na kati à Paris, millionnaire, mais bombi, babi Blaise Mokad, via Batu, il y a trésor, en tout cas vraiment vieux, Yoemikaka, Zokota Kota, et ça Blaise Mokad, de Bengio 3 fois décembre, il y a respect. Respect. Ah, ça a fait un kino. Oh, il y a solo. Ça a fait un kino. Ça a bien, madame, Vanda. Via qui n'a beau marché. Abi beau marché. Avec on m'a bien dit, la minute a changé à Eton. Hilton. Oh. Donc, elle vient vraiment au côté de Chacha. Et ça, la biso vraiment bien. Et merci beaucoup à toi. La duchesse, la duchesse, maman, la duchesse, Nani, vraiment. Voilà, je suis là, Balobi. C'est qui te sera parce que tu as bon, on a canadé. Restez toujours branché. Grâce moi, ma pézoïe. Grâce à la quoi Jésus, ni air, ni anniversaire à grâce. Jenny Lema, Batutu, Walinga, Kabalama, ma chère, moi, c'est famille Bota Mobimba. Anniversaire à grâce Mwamba le 30 décembre, en tout cas. Tout Kota Kota, tout souhaiter ma joyeux anniversaire. Et ça, la biso vraiment bien, en tout cas. Voilà, restez toujours branchés, c'est cimenté, collé, scotché sur notre chaîne GI Télévision. Quant à nous, on vous dit au revoir.